Toye pona ko bundela makambo etali musala na biso. Comment est-ce que l'artiste comédien a koki ko se retrouver à longwa na niveau ya mateolo? Po mateolo ebongisaka eloko moko te. Eloko ebongisaka oyo zo ko toucher ya muke yango o se organiser nango. Ba condition na yo ya musala eza ndenge nini? Ndenge ni bozo sala musala na bino. Est-ce que bozo na souci que musala yango population a se retrouver au participer na développement ya Yamboka. Et c'est ce qui vient de se faire. Binomoko Boyoki, président de la commission socio-culturelle, Oya lobby, Tangana lobby na ye, Boyoki réponse na ye, et zo pesa na esengo, na fierté aux artistes comédiens, fierté aux alakati ANTPC, toujours bunda. L'unité rend forte et fait vaincre. Bomoko, et comme ça, Makas pe longisaka, Yangonde tozo bunda pour le bien de tout le monde, mais dans le domaine, il y a profession. Venons ce jour donner notre réaction face à la situation que traverse notre pays. Vu le danger de balkanisation de notre pays, ourdi par quelques pays de la communauté internationale, et l'agression barbare dont nous sommes victimes de la part d'un pays voisin, nous citons le Rwanda, qui est leur instrument sous couvert d'une fallacieuse rébellion dite de M23. Mue par la détermination de voir régner dans notre pays la paix, la stabilité et l'intégrité nationale, déclarons devant l'opinion tant nationale qu'internationale ce qui suit. 1. Soutenons de façon indéfectible le chef de l'État, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, commandant suprême des forces armées congolaises et services de sécurité, ainsi que toutes les actions qu'il entreprend en faveur de la paix. Soutenons et encourageons notre armée nationale et les services de sécurité, ainsi que les jeunes Congolais, filles et garçons, qui viennent de se faire enrôler massivement pour la défense de la patrie. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la culture congolaise et l'artiste comédien, que vive l'unité nationale. L'artiste Nyoso, tout ça l'a reconnu dans l'État congolais. Tout ça l'a reconnu. Tout ça la paix reconnue au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale. C'est-à-dire, l'artiste n'est pas commis à 65 ans, à ceux qui ne peuvent toucher pension. C'est ça aujourd'hui notre objectif. Love is crazy, love is funny. Mama, love is crazy, love is funny. Ozana, mingi baloba qui était Seigneur Jésus qui sa sala kalisusu te nenge abanda ki ko sala kala. Yango ngai pe na ibisa ki ba oyo ba tambola partout, ba luka ba délivrance, ba matana ba via ba kenda partout, ba délivrance simbate boya et pas na Seigneur Jésus qui sende beaucoup bika, ba tuana pe ba yaki pe ba leki ba délivrance, ba biki bino moko bo tala ba témoignage. Nga frère na bino na kati ya Irlande, nazali na ba blocage, ba porte tout ça qui fermé. Mais depuis na leki na délivrance na papa Moïse, makambu tout est fongwami, na sombi denda ba pasi na nzoto esili, changement et belé salami na ba aspect nyonso nzamba uzana azosala. Shalom shalom peuple de Dieu, nga mama Jeannette, en tout cas na bela ki tension makasi na yokota na YouTube na kota na Ozana pasteur Moïse Abondel pour na bandeko les mêmes jours na keipa docteur nanga atali na tension esili bilonyo zanda sanga palpitation esili. Shalom peuple de Dieu, shalom mama Clémence na Paris na yiko témoigner moni na nzamba Ozana wa sai na bomo nanga nazali na problème à mwana bane ko lobate na bane ko kene na orthophoniste donc va déclarer que mwana comme handicapé à lobate na étant na ko exemple papa Moïse lekisi mwana délivrance lelo mwana na komo loba na yiko témoigner moni na nzamba ya bikamwa asali na bomo na ngai.
nazali na problème ya mokanda to entreprise nazwaka baregi na raison moko ezata na sens te lelo nakomi mwasi esengo nazwi mokanda nazwi mpe mosala donc yango nayi témoigne monene na nzambe ya ozana ngo asali na bomoi na nga tokanga na nzambe oyo nalobaki deja awa ezali terminus bosabone na Papa Moïse Prophète TV na YouTube nazozela bino na moto nazali naturothérapeute nazali kosunga bandeko bazali na bokono ya ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles bandeko baza na problème ya hémorroïde interne tout comme externe infection urinaire prostate azoospermique obota ezali te rhumatisme nerf sciatique goutte règle douloureuse glaucome vision floue motu pasi intense sinusite awa naza na kati ya laboratoire awa nde bisika na sechaka baplante banzete bamakasa ya ndenge na ndenge depo na nga yango oyo esika nasalaka baformi na basolution na nga merci na équipe mobimba ya maison chez Kati en particulier Joyce
Yeba Sima.
mémorandum des artistes comédiens de la RDC face à l'agression de notre pays. Nous, artistes comédiens et de cinéma, réunis au sein de l'Association nationale du théâtre populaire et cinéma, ANTPC en sigle, venons ce jour donner notre réaction face à la situation que traverse notre pays. Vu le danger de balkanisation de notre pays, ourdi par quelques pays de la communauté internationale, et l'agression barbare dont nous sommes victimes de la part d'un pays voisin, nous citons le Rwanda, qui est leur instrument sous couvert d'une fallacieuse rébellion dite de M23. Vu les conséquences désastreuses de cette agression et les massacres de masse de populations congolaises, plus précisément à l'est et de l'espace Grand Bandundu, mus par la détermination de voir régner dans notre pays la paix, la stabilité et l'intégrité nationale, déclarons devant l'opinion tant nationale qu'internationale ce qui suit. 1. Soutenons de façon indéfectible le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, commandant suprême des forces armées congolaises et services de sécurité, ainsi que toutes les actions qu'il entreprend en faveur de la paix, de la défense de la patrie et du développement intégral de notre pays. Encourageons dans ses efforts de lutte contre les antivaleurs sous diverses formes, entre autres la réforme de l'armée et des services de sécurité, afin de débarrasser nos unités de défense de moutons noirs et de traîtres. Soutenons et encourageons notre armée nationale et les services de sécurité, ainsi que les jeunes Congolais, filles et garçons, qui viennent de se faire enrôler massivement pour la défense de la patrie. Félicitons le président de l'Assemblée nationale, son bureau, ainsi que tous les députés nationaux pour la recommandation faite au gouvernement d'interdire l'intégration des forces négatives au sein de l'armée nationale et des services de sécurité, source de l'infiltration et de la trahison dans notre armée. Plusieurs cas de décès à Kinshasa. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la culture congolaise et l'artiste comédien, que vive l'unité nationale. Je vous remercie. ANTPC, ANTPC, oyez! ANTPC, oyez! L'artiste comédien, oyez! Vive l'union nationale, l'unité nationale, oyez! Oyez! Alors, l'humain. ANTPC, monde des artistes comédiens. ANTPC, monde des artistes comédiens. ANTPC, vive les artistes comédiens. ANTPC, vive les artistes comédiens. ANTPC, solidarité, la dignité et l'honneur. FARDC, oyez! FARDC, oyez! FARDC, oyez! Président de la République Fachi, oyez! Président de la République Fachi, oyez!
Assemblée nationale, oye! Oye! Sénat, oye! Oye! Bisomoko, oye! Merci. En République démocratique du Congo, parce que Tilelo, malheureusement, l'artiste Nyoso, tout ça l'a reconnu dans l'État congolais. Tout ça l'a posé, tout ça l'a reconnu. Tout ça l'a paix reconnu dans le niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale. C'est-à-dire, l'artiste n'est pas commis à 65 ans, à ceux qui ne peuvent toucher pension. C'est ça aujourd'hui c'est pour ça. C'est pour ça que nous avons et puis si possible, un rendez-vous avec le président de l'Assemblée nationale ou aussi le président du Sénat. Merci. Mais de l'autre côté, il y aura une ou deux personnes qui vont... Parce que sinon, il faut leur dire qu'on a... Oui. Ça va, pour le moment, on traverse de l'autre côté. Nous allons traverser la Simba. Oui, chef.
na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo zamba lolo yo azosale zamba lolo azosale
Fondation Tabita Dorcas. Maman Mireille Maingi a lancé appel na mutu nyonso de bonne foi. Moto nyonso oya sungaka ba ofele nzambe akota likambu na ye. Ba mama bazana fondation oyo bazana bana ebele bazana batu ebele rentrée scolaire yango yo. Bana ba ofele po batanga. Yo muto lingaka ba orphelin ba lia mbongo na yo. Ko gaspiller te. Contactez Fondation Mama Tabita Dorcas. À partir ya kubinga Maman Mireille, nde Maman Mireille moi quelque chose ake baka ndazo sunga bana nyonso bazana ba balabala, bazana banzela, benfirmier, bendicapé, buna nyonso tu kaka sana ko soutenir bosa makambu nyonso yo vana na harmonie. Fondation Tabita elisu liboso na bino. Kosenga lisungi na 1 euro na yo, na 1 dollar na yo na 1000 francs. Kosunga bitike batanga bazana bonne santé. Bazwe loka kolia, bazwa tama ya komela, bazwa telamba kolata, bazwa na bonne éducation. Nzamba lobe senga kopesa leke senga kuzwa. Tango zo kanisa babitike eza ozo defisa nzambe. La Fondation Tabita Dorcas Espoir a le souci d'apporter le sourire à ces enfants démunis que la société a abandonné parce que les parents ne sont pas là. Fondation Tabita Dorcas ezo sunga bofele bana bitike ba fefe ezo sunga bofele bana bitike ba fefe Mama présidente Mireille Chubae ya Jomas Masamba merci maman. Oyo apesa ke papa ofele achaka nzambe musapi na lisu. Enfant de Dieu. Na Pesibilombote na Kombo na Yesu, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable à Ophelina. Jésus est mon papa. Naye liboso na bino pour na représenter bino bana o bozomo na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala oh ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté à foutre là-bas na Minerval pour to chute au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba ndambo Victoire ndambo limité et puis ndambo l'état pesingai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana o na bokola na ainsi dit l'Éternel soki l'état s'est décidé to mona suba fazer na nzelate c'est difficile ya osala ngonga moko c'est pour ça na zo lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango na osenga na batu nyonso baza cœur sensible pe baza na motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tukangami na université Kimbangiste avenue Kombo nango eza Marin numéro 16 numéro de téléphone na biso pona bato balingi ba contacter biso pona ba détail mosusu eza plus 243 89 72 32 229 bayena kosanga na libosa. DiCaprio, ça va? Oh. Benny, ouais, ça va? Naye na Nzilia wanaza na Saint-Thérèse, bapesi na adresse ya agence oil. Ya fait? Oui, allez la ville. Oui, donc elle a besoin. Oui, ah, tu gars. Suppose la Saint-Thérèse. Hein? Bien sûr. Elle lui dit comme ça. Oui. Station Saint-Thérèse. Oui. Ce comme Saint-Thérèse. La mission. Si moi n'ai exactement. Mais ça ici il y a kubunga te service.
ponctualité, respect, et puis bango, balongo la rapide. Oh, 40 jours. Mais nga kutu 45 jours il va payer ça qui wana. Et puis kokili timbala moko ba bengi ngai. Aza mundeni? Non, yes jibe service. Poso mwindi. Mais makanisire bendele. Bonjour. Papa Sile, DiCaprio, Papa Sile, DiCaprio, Omonio, la Jibe service. Et puis il y a José Baïla. Il y a José Baïla. Ah, moto mwindi no mayele mo. Ya mundede. Attention tongana yo. Moto bolongwate, o so tongana mo bigba. Yango Jibe service et Zakaka wana kisasa. Teye. Oh, Angola. Brazzaville. Tozuket. Kalamengite. Mokili mabimba. Abilo. Aujourd'hui. Donc à longo di biso pili ya makambo ezalaki 40 jours mais okomona contenir esali 6 mois. Papa Sile, yebisa na voisin. Oh basala bandeko na meki. Na meki la poto. Place ya série ya kotia biloko. Eza epa ya José Baïla. Jibe service. Et ça Il y a des partenaires chez qui je vais toquer, mais les partenaires me posent la question, mais c'est vrai, nous on va venir en appui. Mais d'abord, il faut qu'on sente que l'État congolais lui-même est à l'avant-plan. Donc de ce point de vue, je demande vraiment, je sollicite votre appui, parce qu'il y a beaucoup de défis. Tout ce que vous avez posé ici, ce sont des questions réelles, ce sont des vérités et ce sont des évidences. Mais comment résoudre ces questions-là? Comment donner réponse? Voilà, en bref, encore une fois, honorable président, honorable membre du bureau, honorable nous vous remercions infiniment pour le temps que vous nous avez accordé. Et où est notre mot? Oui, c'est bien. Président, une minute. Vous réclamez non, mais c'est pas tout ça, Moussala. Pardon. Vous faites la angle. Alors, honorable président, nous vous remettons le mémo des artistes et comédiens répondant au mot d'ordre du président de la République pour que nous soyons tous unis autour du FARDC et que nous puissions vraiment nous opposer à la balkanisation de notre pays. Et comme nous avons dit, nous avons profité pour que nous puissions solliciter votre attention pour que vous puissiez voir comment une loi sur la politique du terrain et remercier l'Assemblée nationale. Depuis que ma solongo n'est pas là. Ndenge nazali wana mobulu vie na ngai lobi azozwa $1000 akoyela bino Honorable super, j'ai connu le Congo s'il faut journaliste. Super, nous pas impression ça ni parce que les comédiens chaque fois balé la par rapport à loi aux autres rédigés. Ok. Loba rapide. Tout le monde a boyambi bango lelo. Un moni ni okoloba par rapport surtout pour na ba comédien et surtout na artiste tout en confondu. Société mon côté économique se développer. Ce qui domaine culturel na ezako ezoboité.
Donc la culture c'est très très important dans une société. Yango wana l'État a une obligation. Pour développer mboka na biso, il faut pas développer culture na biso. Et pour développer culture na biso, il faut qu'on prévoie ndenge nini ko en charge ba artiste na biso ko encadrer bango, ko tia en place ba structure o ko eko sunga bango. On a peu cet exemple. Na ba mboka monsieur salamaka pour encourager culture. Ba voyage, ba tourner ba so sala na intérieur ya mboka. L'État ko eko subventionner la moitié à billets. Vous comprenez? Donc, artiste qui a la tournée, l'État le bio fout à la moitié, fout à la moitié. C'est comme ça qu'on encourage la culture. Vous comprenez? Donc, il faut que nous ayons prévu la loi, il y a une socio-culturelle, il faut vendre la loi, total ndengeni, il faut que nous mais souvent, dans beaucoup de choses, il y a des bango. Tu vas faire des déshydratant na bango chaque fois ils allaient toujours dans ta tiroir. Est-ce que c'est comme dire qu'on espérer que cette fois-ci non, ça problème a suivi, et ça problème a suivi. Bon, na robeta toloté parce que eza ngana saka l'un des membres de la commission. Mais ezali ceux qui tozana na souci na bike ba quelques députés tozana bango na bazana commission socio-culturelle ba na souci wana que to développer culture na mboka na biso. Donc to ko assurer suivi à mémoire. Merci. Merci. Na commission sociale et culturelle, un mot par rapport surtout il y a réception ba bibino. Bon, naransi toyebi sakabino que tozali wana pona ko bunda pona amélioration ya ba conditions ya travail ba artiste comédien. To sanga nakate po to kenotala muto soki azobela o soki muto akufi ou bien nini soki muto abeli soki muto akufi eza baka eyaka mais basala biso te po to kufa comme colonioso donc to sala lisanga te o pona batu bazobela pona batu bazokufa mais soki muto abeli to landeli yango d'ailleurs c'est pourquoi to pesaka toujours merci mingi na première dame Mama Denise Nyakero qui a commencé déjà ya ko landela ka santé artiste comédien tozo bunda pour que liste et bakisama total banani balingaka musala na bango très bien baza organiser ba yebi batolo yenge te mais bazo pesa musala na biso valeur ba liste il faut bakisama et puis ceux qui peut mutakufi to landela ka yango comme il se doit mais to sala association pona wana te to ke no kuta na kabanda ou bien to ke no melaka masanga to sala yango ndenge bouti ko mona sikoyo na commission socio-culturelle to ye pona ko bundela makambo etali musala na biso. Comment est-ce que l'artiste comédien a koki ko se retrouver à longwa na niveau ya matolo po matolo ebongisaka eloko moko te eloko ebongisaka oyo zoko toucher ya muke yango oko se organiser nango ba condition na yo ya musala eza ndenge nini bozo sala musala na bino est-ce que bozo na souci que musala yango population a se retrouver au participer na développement ya mboka. Et c'est ce qui vient de se faire. Bino moko boyoki président ya commission socio-culturelle oyo ya lobby tanga na lobby na ye boyoki réponse na ye ezo pesa na esengo na fierté kozala na artiste comédien fierté kozala kati ya NTPC tozo bunda l'unité renforce et fait vaincre bomoko et comme ça makasi pe longisaka yango nde tozo bunda pour le bien de tout le monde mais na domaine ya profession. Président, est-ce que Ndenge, président de la commission socio-culturelle, à répondre Bino? Est-ce que les gens dans l'attente na Bino, vous êtes très satisfaits? Ce qui déjà me conduit à Yambi Bino, à Yoki Bino, et puis à répondre, vous sentir que Ndenge à répondre, et ça, Ndenge Wana. Ce qui même est un jour, 2 jours, mais l'essentiel est que vous yebi que bango lokola bazawana bako komisango epa ya président de l'Assemblée nationale. Président de l'Assemblée nationale a komisango likolo po basololaka bango na bango bakonzi. Jour président de l'Assemblée provinciale la kozala président de la République et que likambo moko culture kozala wana. Ah non. Artiste comédien yaki kutu epa na biso makambo bazolo politique culturelle président to landelango noki. C'est comme ça que le problème est résolu. Donc pour nous, c'est une grande victoire. Ce n'est pas donné à tout le monde. Non, c'est parce que si vous avez annoncé que nous sommes sérieux.
toza association te soki bamatolo ko bisenga senga. C'est vrai que kozanga eza ki mubola te. Tozangi ba moyen ezangi mais toza babola te. Et même soki toza na besoin ya eloko tokozala na besoin nango na ndenge ya propre. Ya ndenge ya ko komi sate lokola soki okomi lokola aventurier lokola bouffon. Non. Toza victoire bien sûr. Mais na mboka na tout monde na awa ba dossier belé kota na ba armoire na ba tiroir. Est-ce que beaucoup quitté ko sala moi suivi nango pezala? Tout justement au lobby ba problème na mboka eza ebelé. Mais ceux qui considèrent déjà Yambi, Binonde, il faut aussi la suivi. Biso maintenant, le col est commun à niveau de blague et ça sauté. Tous les députés na biso ba culture, ba Dos Dombassi, Paul Balenza, ba moni même honorable nani Thomas Loaka. Donc ba koti na makambwango. Et bino moko comprendre que bon moni pété senga bazaki nango tang bazo yamba balobi ah bato tina ko yamba ka bangoyo donc ndenge to yaki toza bato tina ba yambi biso. Voilà, merci beaucoup. Naepa na yo papa nanga moni sanga loboko na yo naepa na yo Mon santo yo, monisanga loboko na yo Zamba lolo yo, azo sale Zamba lolo yo, azo sale Yeah na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na zamba lolo yo azo sale zamba kabasangolue azo sale salilanga yeso oh salilanga yeso Alléluia Yesu azana bamwe Komba mana yo Jésus Kombamba Tirobo Yesu na lingi na tachola Yesu Papa na lingi na témoigner Sangalo na ye Napena tato na bonsambe na yo Yesu abato Yoka bosenga na nga Zambaka basa ye Yoka shije na nga ye Sangalo na ye Na ye na babasi na nga Libosa bonsambe na yo Na ye na kosanga na nga Libosa bonsambe na yo Salelanga yeso Salelanga yeso Salelanga yeso Salelanga yeso Undelanga yeso Undelanga yeso Undelanga yo Bisenga senga sangalo Nale bibi ya pesanga kabela nga bisenga senga Yesu mokoni ni ye Batu bakolia pe na sima na ngai Yesu mokoni ni ye Batu bakolata pe na sima na ngai Yesu mokoni ni ye Batu bakovanda pe na sima na ngai Nale bibi ya bisenga senga sangalo na ye Lokota nga yeso Lokotanga yeso Lokotanga Jésus Kotikanga
shina watiti shina nsambi watsenzelela watiti shina watiti shina nsambi watsenzelela yeso yeso lesa mukatanga lesa lesa mukatanga lesa lesa mukatanga ye lesa mukatanga lesa aleluya chilo soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga soki nakoma kosambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga nzambe nazobinela aza nzambe bosolo oyo naza koyembela yembezanga libela nzambe nazoyembela aza nzambe bosolo oyo naza koteya yembezanga libela lelelelelele nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo yesu aza nzambe ayoki bosenga na nga nzambe akabasa ye ayoki suje na ngai ye nzambe alonda ye nazalaka lokatere apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apambolinga yeso yeso apambolinga yeso yeso yesu apambolinga chilobo yesu alokotinga apesitina aza nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wabi bafisi du prophète bana royaume de dieu bana centre de réveil ozobouge obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur ki on est ensemble na yesu elongo tozomata mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo